bakini virus. Kalemi bakini virus. On a déjà écouté. Ma famille passe. Ça va? Bonjour. Bonjour. Tout le monde, vous avez police d'intervention, d'incendie. Il y a un incendie, tout ça dans la dépôt, on a trois. On a eu quand même une par rapport à Missal et Salama. Bon, par rapport à Missal et Salama, on a mission na biso va s'appeler pompier. Il y a des bosses à deux missions principales. Il y a des bosses à d'abord prévention, il y a mis balais à la réintervention. Prévention déjà sur le terrain et ça la maranango. Pour tout ça, on va avertissement pour contrôler tout bâtiment administratif, industriel, commercial, habitation en étage, tout va dans la dispositif anti-incendie comme mesure préventive. Ce sont des premiers au secours pour permettre à non. Dès que le mot de bandit dès le début, l'extincteur anti-incendie dès que nous avons une moto avant qu'il y ait un fait grave. Mais où est arrivé dans le dépôt Oyo, les alliés cyclés, battent juste le pétrole, mais je pense que le dépôt Oyo va qui essence, les amours est posé cause. Nous sommes dans la mission de gestion des risques et permettre à quand des incendies à Kalampa. Mais il est arrivé à monter comme Mathieu par ma voisine. Mais dès qu'il va venir, il ne sera même pas 10 minutes pour la maison communale à Kalampa pour intervenir. Mais nous félicitons d'abord la quartier la première sapeur-pompier. La quartier la première sapeur-pompier parce qu'il y a un cas incendie dans le bandaka bangonde, pendant l'intervention à Kouba Kamabeli, à Kouba Kamai. Mais il faut qu'il y a bango, là où il y a domaine la mission sapeur-pompier, en tout cas, ils sont différents. Tant mieux toujours mis tout cas, ils ont vraiment ébélé. Chaque commune avoir deux vétérans. Quand le gouverneur dans les messes, il y a ça le bapé le coup. Mais ça c'est au monde de payer à tu vas moi c'est ça dans la quartier parce que nous sommes dans la salle le système de l'essence le gouvernement attend la marijuana il été le dans la quartier va la lutter
c'est la catastrophe. Le incendie, c'est la catastrophe, c'est la promesse, et ça va dater toujours son mot. Il y a Cabrisque. En réalité, quant à moi, dès que ça va, ça la il y a contrôle sur le terrain. Il va faire ça déjà les métiers du jeu, va produire et tout ça va qui ça juste essence et quand on a des côtés. Mais avant de découvrir caca, on va permettre carburant, non pétrole et autres camas. Mais avant de qu'on a vu ça, pour moi le poste est en bon. On va ça fait par essence dans des alors, quant à moi, tellement qu'il a sur place, il a bien travaillé, il y a des côtés, mais constant au moment la salle, c'est comme si la côte chaque essence, mais pour qu'on va peut-être, ça qui je ne sais pas parce qu'il y a aussi des fumées, on va lier on va peut-être des alliés courants, mais bref, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment pour le moment, précision, vraiment détail, il y a base, il y a des athées, mais là, il y a ça peut être biloko esiki me bapekisa mikosangisa antuka nasepeli na courage eloko ni esaliki akuti kosika koyeba makombango mpona kosofe bandeko na bino esala naza mosika te nga na na bashane mpona moni bobuki atuka bobimisa wati libanda. Merci na balandi nyonso ya Affiche TV na monde entier bambote na bino nyonso esika nyonso ezwami bino ka nde tolobaki toza wana mpona bino tozosalaka mosala mpona bino awa toza na kimbangu mona komi na kalamu esika apesa ndi euti kosalama bino moko bomoni moto esili kopela na depoka ya briske boye moto epeli makasi intervention ya ma ya moto eye na retard bomoni na lili ndenge nyonso esili kolia yango tolobi bokomeka kozala branche na Affiche TV moto epeli babiloko bato eziki baperde babiloko bambetu bakiti nyonso eziki me nzambe basali grâce pare motu moko azalaki na kati bakende hôpital toyebi te niveau nini oyo azaleli azwi moto ntina couche nini toyebi pe te me balobi na miniti oyo aza deya na hôpital bakende ye mbango ba mibali baye basali intervention rapide babidon nyonso ne bozomona basili kobwaka libanda motuku ezalaki na kati antuka bagene basali makasi babimisi yango libanda yango kaka tolingaki topesa bino information na makambo esili Maquintal tourno jibomba moto epeli esandi esalami bakata courant Jésus batu bakufi
Wapidon, yaya wapidon. Thank you.
Mais moi, c'est pas le bas pour Naokita mama.
bato ebeye bazali bana baza te ntango ebandi opela nga présent ti bake kuna nga azalaki présent moto moko te ekako efaki okufa na yango efo kosala keba na biso bato tofutelaka bandeko nango efo kotala esika nini ya kovanda esika eza deya na depo eza esika bariske jamais okoki kosangisa depo na bandako esika bato bavanda soki bana bazali na kongi bato bazalaki te mpo bamona to ezalaki na butu na katikati ya butu ntango bato balali nde esandiabo esalami elitaki ezala mabe makasi mpona bandeko na biso me na ntango tozolela makambo mosusu efomi me nzambe aboyi mabe esalami mpenza te nzambe azwaka lokumu ok lisolo na biso ya lelo ezalaki wana merci na bafidele na biso esika nyonso bozwami ya affiche to tv balobi bozala toujours branché bambote ebele en tout cas napesi merci nanga na bana nyonso ya kimbangu na mosala oyo bauti kosala ezali na bana ngiringir basali mosala bolingo ezali balobaka bolingo eza te na congo bolingo eza ya makasi basali mosala oyo emonani bayede bandeko bacongélateur ebimi mwa babiloko ndambu barécupere yango ok bye po tozalaki nango ezali au revoir